Rwandais, Toboy Bango. Puisqu'il y a de souffrance. Bakufa bakene. Bakufa bakene. Comme ambassadeur à Rwanda. Et puis, nous... Ouais, il faut gagner. Parce que Rwanda,
téléphone depuis plus de 2 décennies en vue de servir de couverture à l'œuvre macabre du pillage de ressources du sol et du pétrole. Vu qu'en créant un climat de terreur généralisé dans la partie est de la République démocratique du Congo, le Rwanda cherche en réalité à rendre impossible, pour cause d'insécurité, le prochain voyage du pape François dans la ville de Rome, en vue de l'empêcher de pouvoir se rendre compte de lui-même du rôle néfaste du Rwanda au Congo. Vu le drame désormais irréfutable que le Rwanda sert de base arrière aux multiples groupes terroristes qu'il a pris l'habitude de créer et d'entretenir dans le but de commettre des massacres des populations sous-innocentes, des viols sexuels utilisés comme armes de guerre et pillage des ressources du sol. Tolobaki pona Congo tokokufa. Congo eza sacré. Ngala za mwana Congo. Na yebe kolo mususu te. Yango lobaki toko visiter Rwanda tout moment. Yango tolobi lokola Karega Kimi. Lokola bango bakmemi bango la Brazza. Mais tolobi boye nano silité. Awe faza la poudrier. Awe faza la poudrier. Robert Roi il faut alongwa. Moïse Yarungabu il faut alongwa. Kagame, je te lance les défis. Tu vas quitter notre pays. Oko quitter Congo. Toko kota la Rwanda. Ndenge Mobutu akotaki. Ndenge Mobutu ayeki kosebemba biarimana. Kagame toko sobembela yo. Toko soyo mobimba. Toko yano na Congo. Toko kata o mike. Moïse Yarungabu. Tous les Rwandais qui sont ici, beaucoup payé cher. Beaucoup payé cher. Beaucoup payé cher. Frontière Nabiso. Eko kangama pola bino. Superficie à Congo. Eko kendete. Talatina ngala ye awa. Na yeli parti politique te. Mais na ya attaque congolaise. Attaque Bobundi la mboka Congo. Attaque Mboko Ezayanga. Attaque Babomi biso belé. Yangonga na ye ko déclarer encore une fois. Totambo na butu siko comme na moi. Awa eko existete. Awa eko salate. Awa nan bakimite. Awa nan bakitisi drapote. Mais tozala bango. Tinda ku oyo ekufa. Awa tikala polele. Batonga busupo la ba Congolais. Tous les Rwandais. Oya avertissement. Bobi Malamboka. Tous les Rwandais. Bolongwa. Tous les collabos, Bobima, tango to sala ba Rwandais, to kozongela bino ba collabo 1 à 1. Bino bozo liambongo ba sanguinaire, bino bozo liambongo ba Rwandais, bolé a Kabila, bolé a Félix. Toko ya kozo bino 1 à 1. Tola la biso, tozo ya kokuta la bino. Merci beaucoup. Papa, message naza ko pesa ezaka pona biso ba mama il faut to telema. Batu bazako souffrir ba ndeko na biso na Rwanda eza normal te. Mboka lokwa Rwanda ko souffrir ba ndeko na biso ata mukete. Bandeko na biso bazako kufa. Ba président mboka bozoloba eloko te bandeko na biso bazako kufa na Rwanda. Ndenge ni bango ba Rwanda bakoza na kimia na Congo et puis bandeko na biso ba Congolais bazako kufa na Rwanda. Yango biso ba mama ko to telema pona ko défendre bana na biso bazako kufa. Mibali na biso bazako kufa na mboka wana ya Rwanda. Eza normalité ko mona batu bazako kufa na mboka lokwa Rwanda mboka muke ezako souffrir RDC zo sa biso pasi. Donc ba konzi bazo la biso solution ya mboka na biso. Bazo solution bandeko na biso bazako kufa na este. Tozako nyokwa mama kasi zo sa biso pasi ko mona bandeko na biso ko nyokwa mama. Merci. Na parole na lobi boye. Attaquer membre ya nouvel élan. Todo senga boye lolenge coordonnateur na biso. Le visionnaire Adolphe Muzito asenga qui était. Et bongi to tia mur ya séparation. Oyo ko kabola biso na roi. De l'ambassadeur rwandais. 1, 2, nous exigeons au gouvernement de suspendre tous les accords économiques, politiques qu'il a contractés avec le gouvernement rwandais. 3, et nous sommes ici, étant donné que l'armée est apolitique, nous nouvelles là, nous soutenons notre militaire. Le FARDC est apolitique, nous sommes là pour soutenir notre militaire. Nous sommes en train de mouiller les maillots, nous sommes en train de mouiller les pays afin que vous libérez les pays. Voilà la raison pour laquelle vous allez nous demander, mais vous êtes de la Mouka, pourquoi vous soutenez cette histoire, pourquoi vous soutenez cette agression. Mais c'est une question du pays, c'est une question du pays. Le pays est en danger. Aujourd'hui,
eza na bitumba toali na ka ya Ukraine moto moko te ozala na opposition ozala na majorité ozala na résistance oyo kotikala biso toali bana mboka nous sommes en train d'alerter le monde entier parce qu'il y a l'hypocrisie. Nous constatons que la communauté internationale et régionale et sous-régionale Bali n'a qu'à jouer le double jeu au Bali s'insérer. Alors, étant donné que le gouvernement, le pouvoir ne sait pas communiquer valablement, ne donne pas une position claire, voilà la raison pour laquelle le pouvoir émanant du peuple, nous comme peuple, nouvelle et la comme peuple, nous nous sommes levés pour soutenir nos femmes qui ont confort. Voilà la raison pour laquelle c'est un message que nous avons lancé au monde. C'est que tout le monde s'élève. Parce qu'aujourd'hui, si la communauté internationale, la seule arme, la communauté internationale est bangaka et elle peuple, pouvoir est la peuple, peuple n'a pas soba téléma, peuple n'a pas soba kabwana, c'est tout ça la bonne. Dans le benga la Rwandais, si na katia mboka na bango, par mesure, pour récupérer même le territoire rwandais et kota la voilà pour son ambition. Merci. Tu vois au tabac de contre FARDC, bateau kufa kuna este. Alors c'est dit, l'autre patriotique on va salir, biso peuple congolais, impliqué dans l'élo vendredi pour soutenir FARDC, pour que FARDC allons bitumba sanango. Alors par là bloc patriotique on passe par qui va ça marche là. Alors biso de dire biso peuple congolais d'ailleurs. On a une alliance mon côté, on a Rwanda. Oui, liboso ya ambassade ya Rwanda, Rwanda nano ebasa ba français na biso. Mais baba très balingi ko mema désordre na mboka ya Congo. Baba organiser mboka na biso. Yango na pesaka Mobutu c'est ko waza banga lobaka ngai Mobutu même s'il faut signer les accords avec le Rwanda, ngana za prêt ya kosala yango. Neto eko mona lisusu le visionnaire Adolphe Muzito. Alobi nous allons faire la guerre contre Rwanda. Mais alaina bato bazalaki contre na maloba wana. Aujourd'hui nous sommes nous pona makamba Rwanda. Neto ye awa to bengana ba Rwandais, to bengana ba Rwandais, to bengana ba Ougandais, bango nyonso bazonga na sima. Nous les Congolais, nous voulons la paix et non la guerre. Mais celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui ne veut pas la guerre prépare la paix. Chez nous ici, nous voulons la paix. Et si vous voulez la guerre, nous sommes prêts pour vous attaquer. Wana Maloba, Adolphe Muzito Mwana Mboka. Alobi, nous allons faire la guerre. Et nous, les peuples congolais, nous sommes aussi prêts pour attaquer le Rwanda. Parce que Rwanda, Ezaka Mboka Moko ya Muke. Kadika Nzanu, fier. Kadika Nzanu fier. Kapeyaka, Kamusoko Kaka Rwandais. Kadini Chintwani. Chintuka Nakuto. Même Ndiakuna Muchiluba, même Ndikasaye, Mene. Ndiambani wa mujitunga lyetu di Congo tuli tubenga ba Rwandais anu bapatuka nu bonso bapinga na nu Rwanda abato bana betu ba mukasai mukalenga nu benisi bana betu ba mu est di pays mukalenga nu benisi maluso tuli tuyanu kumbala tuntu kupinga na kundima sasa kidi la moneto kadi kanjindi wana ndenga na zakoloba wana na zoloba na chiluba na monoko mboka na ngandanga na zawa na sobunda la mboka na zobunda la mboka na ngai Kongo ngai na zoloba na Rwanda na Paul Kagame na Museveni bazoya ko luka mvita na mboka na biso ya Kongo na biso ba Congolais to lobi to tala mina kola mutu
moko ndenge Lumumba mvuambane Lumumba je sais et je sens tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieur extérieur mais qu'il se lèvera un seul pour dire non au capitalisme lelo yo tomoni muzito alobi non na barwandais non kadi biso nyonso toza na nsima muzito na maloba na ye wana natandi bino bato peuple congolais, peuple international, comment est-ce que la jeunesse est partie en Afrique ainsi que la maman de représentation avec les Kisatoza pour l'ambassadeur à Rwanda. Pour la Koyemisa, pour les ambassadeurs rwandais, pour les Congo, Tozo Bengale, Azo Namboka na Bango. Tolemi makambu ya atrocité, criminalité de la Est. Bakongo na Bango kufa ya biso ba Kongomani. Nous avons exigé rupture des relations diplomatiques avec le Rwandais, mais jusqu'au soutenir les FARDC. La Mosala Baï Kosala, mais de l'unité gouvernement en place. La Malolé Bango Basi qui vont continuer. Malgré ça, bâtir la moyenne à FARDC, ma prime nationale Malonga, de manière que tu as gagné du combat, aucun contre le peuple va le soulever, et qu'on va laisser Rwanda parmi les provinces de RDC. C'est ça, nous descendons ici devant l'ambassade de Rwanda, on a pas dit ça là-bas.
Voilà un peu, merci Nabino. ezara mutu moko akoleka nouvelle ela na mboka oyo nouvelle ela alongi bitumba Il faut remettre un drapeau en
message mwana mboka tomoni na ambassade ya Rwanda botie mutu nini ko kolobela ba yimboka oui message ezali ka moko lokwa tomoni ba congolais lelo babimi na balabala mpona kosenga rupture diplomatique entre biso na ba Rwandais et puis kosenga babenga na ambassadeur rwandais na mbeli na biso nde bomoni ezalaki tombe Adolphe Muzutu akweyisi lelo capitale lelo oyo boye ntango bato bazoloba keno Adolphe Muzutu aza populaire te lelo bosati démonstration de force ya Adolphe Muzutu na nzela mobilisation bomoni lelo liboso ambassade ya Rwanda Kinshasa opesi mbongo boye yango wana toza kobengisa bakongolais bisika nyonso bazali babongama parce que engagement oyo ekosuka awa te parce que mabele oyo boye eza ya bakongomani lelo ezalaki likambo ya bakongolais te lelo ezalaki likambo ya parti politiki te lelo ezalaki likambo ya bakongolais nyonso yango wana bomoni tomebi bamilitaire na biso tozokɔta na bango na kati ya siège mpona kotalisa ye keno congolais akomi na kanda voilà importance ya sitini na biso yango wana donc sitini ya lelo soki toki koresume ezalaki likambo ya bakongolais nyonso ezalaki likambo te kono na motu songolo pakala lokola mwana mboka Adolphe Muzutu aza motu oyo boadeklaraki depuis le temps qu'il faut koannexe Rwanda kosala na ye bitumba yango lelo bomoni monde entier emoni comment est-ce que Muzutu a mobilisé Muzutu ye moko circulation ekatani on suppose que leadership na Congo na minute oyo boye mutu akokani na Adolphe Muzutu azali te alors yango tobengisi bakongolais samedi lisusu toza na activité mosusu à partir ya 8h na siège na biso yango tozobengisa bakongolais nyonso baza na Bukavu baza na Kindu baza na Bumba baza na Équateur samedi toza lisusu awa boye oyo balobaki ke Adolphe Muzutu akosala piaka lelo bamoni ke non c'est Adolphe Muzutu ye moko lelo abusheki merci. Bomoni ba Congolais conscients éveillés ndenge tosangani tosali moto moko tokei liboso ya ambassade ya Rwanda. Bongo mama na likambo ememaki biso tokenda mpona makambo misato. Boyebi ete lelo banana koyesa biso ete bitumbo bato bali kokufa kuna bitumbo bali koboma bandeko na biso ba Congolais. Bakosaki biso ete guerre wana ezali guerre moko asymétrique na lingala mpona koloba ete l'agresseur mutu ali kobundisa biso azali koyebana te me lelo oyo neti balobaka ete lokuta ayaka na sincère mais vérité ayaka malembe ti asali nini akomi lelo oyo moto nyonso tu ayebi ete l'agresseur ne rien d'autre que le Rwanda. Bongo Rwanda oyo tango biso totombolaki mongongo tolobaki ete le Rwanda nous agresse depuis longtemps mais le régime en place le gouvernement en place balobi ete bakosilisa guerre wana d'une manière pacifique mais tango balobi d'une manière pacifique en attendant omoni ete Rwandais bali kokota chaque jour na mboka na biso de ememaki biso kuna mpona koloba makambo misato ya liboso ezali rupture ya relation diplomatique entre mboka na biso na Rwanda abuo tozali lisusu na relation moko te na Rwanda ebongo lokola toali lisusu na relation moko te na Rwanda nde tosengi d'urgence expulsion ezali kobengana deko babengaka Vincent Kareka Rwandais tosengi expulsion na ye pamba te biso na bango relation diplomatique ezali te azonga na mboka na bango ya mibale tolobi boye lokola biso tozongisi Vincent Kareka azonga na mboka na bango oya biso pe ambassadeur azali na Rwanda azonga awa na Congo babengi yango rapatriement ya ambassadeur na biso o bazali chargé de mission azonga awa na Congo ya misato tokendaki kuna mpona kosoutenir mapinga na biso FARDC tobeta maboko nani mpona FARDC beta maboko mpona FARDC beta maboko mpona FARDC voilà tolakisa attachement na biso na FARDC tolakisa bango ete toali moto moko eza bongo te voilà donc ndezali mama na likambo ya descente na biso mais ici moi je loue na sepeli makasi éveil n'est-ce pas nous étant mouvement citoyen sans Lumumba to accompagner action ya nouvelle et la pamba te tango basali offre wana biso totali tolobi
rupture ya relation diplomatique totali rapatriement et ambassadeur Nabiso expulsion ezalaki offre moko malamu nous étant les révolutionnaires de to répondaki présent biso na Rwanda buo voilà merci tozali na tina koyeba ete ezala les États-Unis wana les Américains bali ko soutenir toyebi yango bali ko soutenir Rwanda bali na sima ya Rwanda bona biso toali na posa ya Russie toza na posa ya Russie aya ko intervenir beta maboko toza na posa Bon, merci messieurs les journalistes. Merci messieurs les journalistes pour na maloba oyo pesinga na répondre. Biso tozali ngana za nouvel élan Adolphe Muzitu Fumupa. Je suis le descendant ya Fumukimbangu. Je suis le descendant ya Kimpavita. Je suis le descendant ya Musée le Père. Parce que Musée Alobi la guerre sera longue et populaire. Parce que amonaki yango amonaki déjà na musika ke lelo oyo soki lelo oyo lelo congolais azomona passe vis-à-vis nini ba rwandais ne mutu ba nyokola biso ba rwandais ne mutu ba boma biso ba rwandais ne mutu ba nyokola biso mais lelo kaka oyo ba américain quelle diplomatie nini ba américain ba osala prati na biso soki lelo Rwanda oyo azotelemela biso eza ba américain bana sima tous ces ba américains ngala zalaka na confiance ba américain te parce que je suis le descendant ya Kimpavita nazolo babo solo excellence Adolphe Muzitu ancien premier ministre asalaki makambo M23 tomonaki bitumba na este silaki tomonaki amonaki dia ba troupe wana ndenge zalaki tanga zolo bake mwana muke soka zomeka il faut ko beta ye ko zwa Rwanda na ko annexer yango ko somba ba munitions na lokolo ba supa na makambo embargo ba américain ba pesa biso ba congolais embargo à cause ya quoi parce que Angola sombaka minduki, Rwanda sombaka minduki, ba pays belé ba sombaka minduki. Mais biso Congo, RDC, akopesa biso embargo ya nini? Po ba finansaka ba rébellion, ya ba M23, ya ba Rwandais, ba ko bomaka bandeko na biso na Est. Biso boko ba jeune kinois, toza na posa ko kendaka na Est, to koma ko banga, ba koma ko tso insécurité partout. En tout cas, tozo décider. Américain, toyebisio, États-Unis d'Amérique. Pas de négociation immédiatement avec les Rwandais. Nous soutenons les FARDC à attaquer à Kenetina Souka. Biso ba jeune congolais, toko soutenir FARDC, toko beta Rwanda, atana makofi, toko beta Rwanda. Merci. Kana Rwanda wana ba violer ba mama bomba papa na biso ba leki ba yana biso ba makile tangi likolo ya Rwanda. Kana Rwanda wana biso eza nini? Biso ba jeune totomboki tobi ata minduki dans to aussi mal to bunda na Rwanda. États-Unis to boy ici. États-Unis ana sima Rwanda. Biso to ana sima Russie. Le bani ro koloba na mapinga na biso mboka FRDC. Bango bazali ko bunda lelo constitution. Longo ne bona FRDC. Avant ça va pas bona FRDC. Bona FRDC abo biso jeunesse to appuyer FRDC to bunda na bango tina suka. Journaliste na pesio matondo nazali congolais oya makila nazali ko défendre mboka na ngai toza na état de guerre ceux qui toza na état de guerre négociation ezalaka te ceux qui ont négocié ozali faible mais le col toza na état de guerre esengeli to bunda ndenge mokonzi na biso Adolphe Muzitu alobaki esengeli to bunda na Rwanda biso tozali mboka munene pe tozali na population ebele mapinga na biso bazali capable ya kobunda na Rwanda pe tolonga yango siko biso toko négocier na bango na ndenge nini po ba Rwandais babomaka ba mama na biso ba Rwandais babomaka peuple congolais lokola biso ba jeune congolais to telemi esengel to bunda na Rwanda pe tolonga yango tolobi boye soki États-Unis azali na sima ya Rwanda États-Unis ayeba bien que puissance na ye esengeli esila pour lelo yo États-Unis azomona ke ya azali grande puissance mais grande puissance ezali États-Unis te mutabanda ki yango yepe akokweya force mususu ekobima po ekoma grande puissance ayeba malamu ke biso pe ndenge biso tozana mboka ya munene tozana richesse pe tant grande puissance mususu ekobotama États-Unis wana akokweya en sortant oya bimaki
abengaki bango ba dialoguer mais solution ezomaka te tomoni ke tozwa solution te cette fois-ci biso bagene tomobiliser derrière FARDC tosala guerre na Rwanda parce que totala tomona ke solution ezomaka te tozomona théorie il y a des morts il y a la violence tozomona bazokata bazoboma cette fois-ci tobike non pas jusque là mwana mayele soki bitumba etelemi na ndako na bango akimaka te atelemaka mpona kofronte bitumba wana tomoni ke na RDC bitumba eleki trop Rwanda sare na biso trop. Cette fois-ci, celui qui avait la paix prépare la guerre. Biso jene tozo préparer guerre na Rwanda. To ki maye souté. Toza derrière FARDC, tozo la tabate, tozo simba arme, to affronter Rwanda. Wana ngolo bara yango. Que Kagame alongwa kuna. Oyebite même na mibeko ya l'État. La loi nous dit ça c'est une infraction, violation de la limite d'abord. Au déborder limite ya bato. Yo longwa oya okutanga obunda na ngayawa. Non, mais nous allons faire la guerre avec Rwanda. Biso torosa la guerre na bango. Ou Kagame linga loba ete to luka isika msusu terrain net to kendo sala combat entre Rwanda et RDC. Tozana armene ya biso lelo toke wapi toke na biso embargo to somba suma ndo kité. Wana, écoutez, je vais répondre le journaliste. Je suis prêt. Okay. Mais oyebi ete Lumumba, Lumumba, je sais et je sens au fond de moi-même. Tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieur et extérieur, mais qui se lèvera un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux. Mais maintenant, oyebi na minduki, na peuple, na ni bazala ebele. Et ça peuple ndia zala kami. Oyebi obomi masasi aussi là. À un moment donné, peuple ndia ko récupérer minduki na bino na pe abomi bino. Donc biso soki Rwanda lingiasa la guerre na biso aluka terrain neutre. Mais objectif na biso lelo nde toza boyena no nouvelle là parce que bino ba journaliste bozala ba songi ba songer to benga bino. Il a fallu tout nanga objectif manifestation ya lelo sitting ya lelo liboso ya Rwanda ambassade ya Rwanda ezalaki nini? Ezalaki ete biso to boy ba Rwanda na mboka na biso. Pourquoi ba Rwanda bazo mena biso ba Congolais. Baza ba voisin Congo Brazza, eza baza ba voisin. Toke na Angola, João Lourenço, je te compromettre bondi à botard, je te faire toute la situation qui t'a passé dans notre pays. Au moni baza ba voisin na biso. Mais tous les na bango na pas conflictueux. Quand il y a un problème, il faut qu'on va dans ces bosololi. Mais tout le monde à Rwanda, ils ont coincé biso. Ils ont linga ko menacer Congo. Nde Mobutu n'a pas sa raison. N'époque ya Mobutu alobaka. Même s'il faut signer les accords avec les diables, ngai Mobutu n'a pas prêt. Ya ko signer ba accord wana. Mais lelo to ko mona mwana mboka Adolphe Muzito. Tango azala premier ministre alobay, nous allons faire la guerre contre Rwanda. Lelo yango. Est-ce que yo moni ba policier, ba bundi? O moni biso to sali violence. Mais tango kaka toke, kaka na liloba. Même Bible lobby. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Makamunyo se salema na munoko. Lilobo Muzito abimisi tant que leader mwana Congo mwana mboka alobiete nous allons faire la guerre contre Rwanda. Donc ba Rwanda ba yoki ndengwana. Papa katimbangu mana maloba e bongo so tozi minduchi. Ya Kagame na ya siko na ya nola yo. Kagame alobaki o il faut to lukaso ki ne tokene na Congo. Mais siko Muzito alobi ke toko sala guerre na bino. Omoni maloba. Wana na maloba ke bimi na mutu moko. Era beti pa. Alors nous disons non. Donc on a sitting notre premier objectif 1, nous soutenons l'armée congolaise FARDC d'ici ko bazali parce que bande ko na biso bazo kufa kuna na est du pays colonial. Kanisa open de journalistes so zala na est na ebite mbele ceux qui ont vivant na mi colonial. Nous soutenons l'armée congolaise et nous disons non la présence ya Rwanda na mboka ya Congo. Même ba Rwandais, esika ba Congolais, esika boza na Rwanda. Quittez le Rwanda. Kadi pindieu, tudini di santa, anjindi la, ndi kwa kulasi. Muge tuba minoko nyonso. Tuke tuba, ba Rwanda na bola ya Congo dia kafe. Tudi tu ambane ba Rwanda mumusokwe muta.